L'homme pris d'envoie le mal de loin. Taulier Bango. Vraiment, nous allons prendre la première intervenante. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour. Vraiment, au salon de la vie. Pour l'instant, nous avons ça dans mon Vraiment, comment tu vis équilibre nous sommes là. Nous sommes dans les autres tendelles. Nous sommes là, nous sommes sérieux et cause à la madame. Mais cause à l'icône, quand on a vu sur la motocycliste, il y a un groupe, il y a un bateau, il y a un bateau dans mon salon, on a trouvé ça, on a organisé ça. On va faire ça dans mon salon. Il y a un bateau, il y a un bateau, il y a un levé. Ça, il y a un salon, et puis on sort, il y a un roi, les autres, c'est nous sommes responsables de ça là pour la moto. Vraiment. Alors, quant à toi, bilan 2023 pour la RDC au Moulin. Le bilan de ces derniers temps avec les présidents passés, bilan est à moitié positif. Pourquoi? Pour assalir un président 5 ans planté par rapport à l'accord d'ailleurs ce qui a FCC Kachina Makamusu sur le Kenda qui moi matata simanango ntango aye komeka kovandisa makambo tomoni gratuité evandi na nini totoza na likambo ya santé universelle eza mpe kati ya kosalema na makambo mosusu oyo aza na kati ya kosala c'est-à-dire aza na volonté ya kosala me aza entouré na bato oyo baza mpenza na volonté ya kosalela kongo mpe kosalela mpe Vraiment. Alors, le bilan on est à 2023 pour la RDC, au lobby, Fatia Sali Moussala Naye, mais à moitié positif. Alors, à moitié négatif, partie négative. À moitié négatif, tout le monde dans le cadre de la justice, la Kangati Bato, qui est Bayidi, mais pour éviter, quand on va trouver ce qui va y pour faire les réparations, la justice est zénité. Donc, après, c'est pour ça que Bato, le Bayiba qui va zoner ici, comme ça, pour ce qui va. Donc, on a la liberté provisoire. Après liberté provisoire, dénomination. Vraiment. Donc, on a monnaie et béquille ça. Alors, 5 ans passés aussi pour l'État et aujourd'hui, on fait ces solutions sur 5 ans. Quand tu as tout le président Sengaki doit accorder seconde chance. Peut-être na oyo alakaki akokisaki te akoki kokokisango na manda oyo mpe eza ya suka. Donc ekosenga mpe asala makambo oyo esengeli peuple congolais à vivre dans une vie sociale. C'est-à-dire baninga bazolobela likambo to ya dollar awa ntango nyonso babiloko ya première nécessité eza ya komata par rapport ya ke biloko wana eza importe ntango ezokoma na taux d'échange eza mwa passe. Donc travaux publics tomoni banzela oyo amekaki kosalisa awa nyonso ebebi soki nzela eza bien te biloko mpe ya kolia ate ya kolia tokozwango te. Vraiment. Alors, par rapport à l'implication de Balongoli, 80 personnes vraiment basali fraude, invalidé bango pour la fraude par rapport à toi au Kolobani. Invalidé 82 personnes parmi eux, les sénateurs, les députés, les ministres, même les ministres en fonction et les gouverneurs. Donc, c'est lui Azali Kosala Moussala Naye pour Azalaki abongisaki makambo na ye na soki nde balobaki azalaki na GPRS kolanisama okomona na bureau de vote moko moto moko sur 4 adimi na 420 mais bureau wana c'est-à-dire moto mosusu bakote ye te ntango baremarke bongo ono yayi fraude yango nde bazolandelalandela nde bazwi bandeko wana esengeli baleka na cour constitutionnel bakende kose justifie soki ke balongi batika bango soki balongi te bazala exemplaire de façon ke mikolo mizali koya baoyo bakomeka kofraude bayebeke soki na fraude bakokangama. Alors, comment Argentine Gobila remplacé par Djekoko Mulumba quant à Toko Kolobani? Djekoko aza na kati ya kosala intérim par rapport ya arrêté ministériel ya vice-premier ministre ya intérieur oyo awuti korevoke 3 gouverneurs oyo bazalaki cité na makambo ya fraude électorale. Djekoko azalaki vice kala azalaki koloba na kopesa rapport na hiérarchie na mikolo mike oyo etikali mpo na élection ya banouveau gouverneur
soit beaucoup fort. Mais à temps mouqué, pour l'accès volonté, il y a pour ça là. Peut-être ce qui a postulé dans le gouvernement, député provincial va couper ses chances de diriger au ville de province et à Kinshasa. Vraiment. Alors, dernière question. Où s'attend Vanille pour la 2024? Non? Pour la 5 ans, il y a politique. C'est la caca. Des promesses promises soient réalisées. Vraiment. Oui, les promesses que le chef de l'État a promis pendant la campagne, voire même dans le mandat de l'État, elles sont vraiment réalisées pour le peuple congolais à se sentir libre. Pour les amours, pour les amours, il va utiliser la base de Soussou, ça n'importe quoi, mais nous, le peuple primaire, rien. Vraiment. Merci beaucoup, papa. Je vous en prie, madame. Vraiment. Alors, nous allons passer par la deuxième personne. Papa. Vraiment, nous allons passer par la deuxième personne aux années Nancy Kaolo. C'est peut-être votre opinion par rapport à la politique de Kanambo. Alors, bonjour, papa. Bonjour. Comment on a dit? Frère Elvis. Où ça a nini? Ça a qui le peuple qui le peuple pour ça de mettre le jeu. Allez, ça. Comment on a nani? Chez Coco, asa abia musala na ye nde toke yango su suka asa abia musala na ye. On peut se chance. La pese chance ata matricule na reçoit ya sima. Et ça bien. Neti ba maman ba souffrir, neti ba garçon, ma salité. Soto longo ngote na la tabu, ba mako ebe binga. Neti ba terabo. Tona osenga mbonga salongo.
bamisi baopesaka bango nalobela mingi fois bakonzi nanga bayoka sisi oyo biso baya kongo bazali omona yango wana. Ok papa, merci. Vraiment. Bonjour maman. Bonjour. Bonio, Weto. Weto. Bonio. Naza bien. Maman comment nani? Adrienne Ndaya. Adrienne Ndaya, moi vraiment 100% Moulouba, donc Fati Béton. Ah oui, 100% Fati Béton. Vraiment, donc on est Fati Béton sur deuxième mandat. Et Robelioni. Nasepeli makasi. Nalobi nzambe azwa lokumu, nzambe atombola ye. Nasepeli makasi po siko toza bien. Kitoko, kimia, nzambe abatela ye, abatela na biso. Donc ndenge omoni siko 2023 bilan nango ndenge omonaki etambola ndeni 2023 etambola ye malamu to etambola ye mabe mpona yo? Etambolaki kitoko, makambo nyonso eleki kitoko, toza na kimia, tozosepela makasi. Bongo nde banzela ebebi bato baodetare $, banzela ebebi abongisela biso banzela mbongo ekita, vie echange, makambo nyonso echange, po tosepeli makasi ye azala. Donc ndenge baremplace sikoyo Jantini Ngobila baremplace na Jekoko Mulumba par rapport à Moussa Nde asalaki vraiment quant à lui asali bien te nde balongoli okoko lobani. Bon, tosepeli te makambo mosusu kobeta biso kobengana biso na nzela makambo ebele nyokoli bino nzambe abatela biso apesa biso muntu mosusu oyo akosalisa biso malamu tokenda na ye malamu. Alors ndenge esiko na 5 ans Fati Beta azwi mama sepende mwana ya azwi osepeli Fati asala nini mpona mboka ata mpona abongisela biso nyonso, abongisela biso eloko ya liboso nzela après nzela mbongo ekita makambo nyonso echange biso toza na posa ya vie echange tomona makambo ya sika ndenge tomonaki ya kala. Alors ndenge badepute balongoli bango mpona fraude nde oyokaki badepute bakotaki na babiro badepute basalaki boye bo wana mpenza loko na mipesaka te yango oyebi te nayebi te vraiment. Merci beaucoup maman. Députation de pays, bato mingi ba postuler la députation pour na 21 000. Mais to lingi lokola to banda gouvernement sika lokola ye moko parti azali kuna asa mwana Congo soko vraiment azali mwana RDC ya solo. Ba député bazwa 5 000. Basa ya 5 000 okomona siko ba ko travailler malamu pour 21 000 ba ko lia mingi. Ba ko tonga bandako étage, ba ko nyonso ba weni pour na mbongo. Ba weni pour na mbongo. Kwa ba otu baweni mpona mbongo kwa pena bato ya mayele baza wana te nana kati na nga wana wana bon tokotala na biso kaka tozotala po Jekoko azalaki mpe wana bango kaka na Jantini yango bazalaki bango nyonso mibale ntango moko azosala malamu te yo okoloba alobaki na ye te me toyebi te te oyo ye mpe akosala tozilaka totala Jekoko ndenge akosala me mpo na nga badéputation baye ebele mpo na 21 000 parti soko aza vraiment vrai congolais akitisa badéputé na 5 000 mpo batravaille bien parce que soko mais asala makambo ebele mpona mboka balobi gratuité c'est gratuité yango
baza kobanda bopital ngai nakendeki awa na kabine nakendeki awa na mina croix rouge balobi maternité ofele mpona kokɔta biesa mbongo mpona kosala bokanyaka estce eloko misani esa eloko moko te eloko moko te mais député 5000 mpo bawuti kovote mingi mpona estce 21 000 esalaka banda mokili banda motu moko aviaka 21 000 esalaka te bazwa 5 000 députation akenda 5 000. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Taulier Bango.